Nous on a télé na télé na grâce à maman. Sauf la prière à maman, maman a prié qui pour nous ngate mais sur la zati. Na 10 ans wana maman na kolia na passe. Kolia na ngaki na passe. Et malade bandinga maman na belaki 1 mois batianga ba pareil na nzoto na kolobate. Na télé makate na boujarate na pe makate. Atika ngate chaque temps bon même sur trop bien a été mon maman bengi zolandela yo na ba prière moi bien na sali signe na bato bazaki wana na isi bango ba longola basoni les biki bo prière maman déjà que na monde de miracle salami surtout ngabi open des miracles na la na ba télévision mais oyo komeni nga na mona on biki yango penda maman atas aussi mata $1 sur $20 $10 ça passe maintenant ça ne va pas tout mais na ba prière à maman ba bengaye ba bisinga ni chofu na banda musala tanga ye kota la famille na ye vike amona bango kala ba vanda ki ensemble problème na ye plus eza lié na famille ya bo papa na ye ta bo papa famille ya papa balobi que banda kenda Afrique d'ici ça fait 10 ans asungaka bango te ina ye à cause ya 10 ans o ya sali katinda ka eloko te bazwa bondoki na bango batia yango likolo na ye makolo na ndenge tesalaka na mabele voilà bazwi kaka ba prêtre ya makolo na ye wana ya mabele nde bazwaki yango lokola tozwi makolo na ye eza vie na ye nde tozwi à partir lelo akoleka mbeka comme sacrifice alors yango eyaki kosala que ya komeka kobela tango yango mona mama wetata moto pese $100,000 yango yo et ça nango eloko te mama tellement azalié voilà akosa nango eloko te bien aimé la réclamation existe tala vie ozombene eza vie na yo te bâtiment vivre vie il y a humiliation vie ya kosenga o eza vie na ye te mama weti bato be bato vivre na vie ya baniongo c'est un commerce compliqué. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete. Voilà, Tozali et Belé, beaucoup la sont un peu partout dans le monde. Quand tu t'attends à combat, avec la copain, bon la bino, bisike zomi bino, na etanu la bino qui pour na kolana émission la bino grâce à Dieu. Grâce à Dieu, c'est une émission qui permet na bisonyo surtout nzamba salé libolam. Surtout moi, je dis toujours grâce à Dieu, merci Jésus pour tout ce que tu fais dans ma vie. Merci Jésus, ata kono na simbité, mais na nzela ya kondima na ebike na kolonga. Grâce à Dieu, Seigneur, je te rends grâce parce que obongi na lokomo. Matondo na yo mokonzi tata nza komba ebikela munyoso le kanako batela rabiso bato masumu. Tozongisi matondo tolobi grâce à Dieu. Consommez cette émission grâce à Dieu, une émission de témoignage, une émission où ils ont permettre biso to joali sous espoir et pas en Zambé, tout a sous confiance et pas en Zambé. Grâce à Dieu. Matondo. So na romi na point on a lukana kitane mabolo ngona ngana se. Les dieux de mes activités à genoux. Sous kanakop. Mabolo ngona se. Sous kanakop. Activité. Nzamba pa mola maneronio soto nzamba sali ba mola na tongo lelo. Merci pe na maneronio soto ba comprendre que nzamba zalaka
bazongisi eka botondi balobi grâce à Dieu. Merci pela bandeko nyonso tout oyo bandimelaka Christ comme Seigneur et Sauveur. Merci à Dieu. Bola mouno eleki ebele na bomoi na biso. Merci na Papa Zara derrière cette réalisation, Papa Zara Capita, ainsi qu'à Israël. Merci beaucoup. Na bandeko nyonso tout ba héros de l'ombre na biso nzamba pambola bino. Bo sa biso musala kitoko ba son kitoko ba image kitoko. Que Dieu vous bénisse. Nzamba pambola bandeko nyonso ba soutenir ba veuve biso yo to yeto kolemba te surtout ba loba mama weti biso to za ba mama esengeli na biso to sala makambo ya malamu mpona ba mama na biso lobi penga noto kotika la veuve ekozala na ndeko moko ekozala na famille moko ekozala na papa moko akokanisa pe ngai na yo tante oza ba veuve nazomona ba mama baza ko se manifester ba papa boza wapi. Pourquoi nous avons se manifesté? Sombela maman liputa. Et au sein malam maman vivre. Tout ça va plus de 300. Nzamba sabisongolu. Tozo mbongo, makoki, elongo na bino. Na ba nego nyonso bazo contribuer nzamba pambola bino. Azo sabino ebele. Merci beaucoup. Continuez toujours à faire du bien le 25 Toza wana na Lubumbashi le 25, le 26, batoto Katanga, tozo ya vraiment Nzambe a leka na kopambola bino na ebite sou bapesa karibu wa bandi wa Lubumbashi tozo ya. Merci beaucoup. Nazanga monte na plateau nazana la prophétesse na linga mingi lelo na benge na lolenge papa Fabia benga ke mama ba aigle parce que ntomtaza lolenge benga abengela ki mama ba aigle apeso shalom mama osali nzamba obatela mama forme en forme boni tonga na nzambe ouais tonga nzambe etambola nango bien nzamba osunga ça va. Église eza précisément wapi? Église eza na Lemba Terminus, mais pour le moment tozolinga to déplacer to ya kota ba limité si tout va bien peut-être na mois ya avril nde to koma côté à limité. Wana soto uchi Lubumbashi ouais. Wana pe batu ba tata tolit. Ah toza na posa moi tol, moi ciment et ko permettre biso pour que musala nzambe kende liboso. Merci beaucoup. Yaya Mbote. Toyambio. Merci beaucoup. Maman, on cambi biso na prière pour to solo là. Seigneur, to pamboli kombo na yo pe toza malam, to tiki moment o na saloboko na yo père, nyonso o eko se passé, yonde o lekale devant. To telemeli puissance nyonso ya molili o ekota to la kombo na yo te, yezala mosika na biso, règne à maître et enseignant dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maman voilà badana maman likambo o yeli awa. Je voulais un peu qu'on parle de cette mois de mars. Juste quelques minutes, étant que de femmes. Ouais. Tout solo là, le 8 mars. Parce qu'aujourd'hui, les gens va comprendre le 8 mars. C'est vrai qu'il y a tout là, Tamaputa, mais est-ce que le message qu'on lancé par rapport à cette mois de mars? En tout cas, merci Mama Wechi. Eza question moko eza kitoko makasi. Lelo basi ebele bakoma komona le 8 mars et koma lokola plaisanterie qui alataka kaliputa. Mais na se ya liputa wana ezo cacher ba valeur. Na se ya liputa na ezo cacher éducation mobimba ya mwasi. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc comment na mwasi azo refléter image ya éducation ya ba valeur moko. Leo tozo mona mama wechi na société mwasi aza sous na valeur te. Tokotala même na ba réseaux sociaux mona même bolumbo mwasi komi exposé. Mwasi azo ba sous valeur na yete. Mwasi azaka te ka avana na cuisine. Mwasi azaka te ke abota bana. Non, c'est bien ya kobota, c'est bien cause la femme au foyer, mais faut te en dehors ya cause la femme au foyer
kati na yo pe oza na valeur ya ko produire quelque chose na kata société. Tozo mona lelo ba ministre ya basi bazali. Tozo mona lelo même ba présidente bazali ya basi. Pourquoi pas biso pe basi wana toza la pe lokola bango. To koza lokola bango soki to garder ba valeur na biso. To se laisser na société à cause ya ba bien matériel, to exposer nzoto na biso pona ko bebisa o ezali dignité ya bo mwasi. Tango zola tali puta ezala lokola réflexion ya koyeba valeur na yo tant que femme. Et l'ingolo bateke toza égal na mibali. Ça ne dit pas ça. Biso toza toujours na sia mibali bazara toujours likolo. Alors nalobaka que eza ndenge pezali que le 8 mars ezalaki na basi o ba se révoltaki. Baso ba monaki que bazaki tellement ko souffrir au lieu ba bénéficier pe na ba intérêt moko boye mais bazalaki privé nango à cause parce que bazali basi bazaki ko mona bango ke baza inutile na kata société. Alors basi wana bazwaki likanisi ya ko telema ya ko se révolter pona ba droit na bango. Kolobaka toza te pona ko balola fufu. Toza kate pona ko lamba to ko s'occuper na bana mais na kat na biso pe to ko sala eloko moko malonga na kata société. Voilà. C'est ça. Pourquoi pas pe azala pe un PDG pour diriger entreprise, à créer société na ye. Voilà, moi si pas ko sala yango, mais ngolo batte que toza égal na mibali. Voilà moi conception na yango. Toucher un peu du côté du réseau social comme tu viens de le dire. Ouais. Tozo mona lelo réseaux sociaux na biso, moi j'étais tellement choqué. Et na mon vidéo comme tous un groupe à journaliste na mon vidéo moko ya fimo sa tête. En tout cas j'ai pas de maîtrise avec naza maîtrise n'était. OK. Na maîtrise n'était sauf que na mon araye na ba réseaux sociaux mais maîtrise pendant et ba ça nini mais je connais quand même l'artiste Sila Bissa. OK. Qui a ça dans groupe na publié presque ni. De moi si Michou, hein, voilà les noms. OK. Publié presque ni. Donner c'est derrière comme ça. Donc, n'a pas quitté n'a supprimé ma vidéo. J'ai pas pu en fait regarder. Quand on est autour de ma valeur à moi soit. Ouais. Est-ce qu'il y a comme alelo visible ton la visibilité to koye bala na mokile tant qu'une femme et c'est pas surtout ça maman bongo et pourquoi ce mobile a un poto yoza avec chassa il faut tenir ba vidéo ya mitakala. En tout cas, Mama oui c'est eza eloko moko eza mawa mingi pona bana basi. Je crois eza kina émission moko na leka kiawa na lobelaki likamba ba TikTok. Je crois ba o balanda ki baye biango comment est-ce que TikTok ezo détruit bana basi surtout biso bana basi. Pona ni mutu nyonso alingi a apparaître. Ba monata mulaka na range ba mona futela ndako bien na GB na kitambo azo futela mwanda kwa 5 sa 700 na ko futela ndako kwa 7 mama witch eza na bato belé ba kabi ba dignité na bango ba valeur na bango. Alors to bossa na te que derrière chaque chose il y a toujours un esprit qui s'incarne. Yo kozwa bolumbu na yo o lakisi yango mutu o azali banda o amona nzoto na yo mais oyebite na kosala eloko na esprit ni neye kokota na kata nzoto na yo yango zo mona lelo mama weti basi bakoli libale zate eloko malonge zate akomi koluka kanga banoko ndokinde noko te emo peto tika banoko bavanda kimia eza biso mboko ne tozo fungola ba porte pour que diable azwa accès à kokota o ngana yebi mama weti oza très belle. Nako beaucoup traité mais trop belle. Merci. Trop belle. En plus une femme naturelle. Maman ouais tu oyebi valeur na yo oyebi ozali jamais okoki kozwa nidité na yo obimise yango na réseaux sociaux to na télévision to otinde la boba. Voilà. Je ne pense pas parce que oyebi valeur na yo oyebi oeza kati na yo même sans kotinda bolumbu na yo mama wetu okozala mutu munene soki toyebi valeur wana en tout cas to sala ba bêtise te en tout cas ba jeune fille nyonso bo sala makama bongo eza soni pona bino en tout cas bo se repentir parce que le royaume de Dieu est proche. Voilà. Très bien. Na moni ndeko na biso musalo sala ki ya munene na etonga ndeko na ngai na pesa ino mo maloba. Ouais. Beaucoup d'années na maman de Guinée. Maman, merci beaucoup maman journaliste. Maman prophétesse, na mona qui na grâce ya nzela ya télévision. Maman nazaki na makambo ebele. Ndo mona na télé boye na télé na grâce ya maman.
so pe ba prière maman te so pe maman a prière qui pour nanga te mais aime sous nazati nazalaki na mboka bapaya Afrique du Sud nakenda kuna maman na sala 10 ans na 10 ans wana maman na kolia na pasi kolia ngeza ki na pasi nazala ko ba kama na bana vande pas camarade nanga kama nanga so abima elinga mo eloko kolia na ye na rozonga Congo na maboka bandike kunanga e ba bon nazonga ki na sens que baza ko refouler na tala ki na place ba refouler nga na nazonga susu pour Afrique du Sud tende ba kite na mona kende pour pesa nga makasi ya ko zonga et na ki na Congo awa mama na mona ipeka changement te lenga ba kite na zonga kaka ko zonga na zongi mama na beta une semaine ya okoma na Afrique du Sud malade yo bandanga et malade bandinga mama na belaki 1 mois batianga ba pareil na nzoto na kokoloba te na tele makate na boujara te na pe makate pe mati les a fait kolala olamuka mama prophétesse na yoka na banda ko landa émission na télévision komona nanga ezaki na moi flou koloba na banda olobati mais koyoka na banda oyoka na moi muke e mama zoteya na banda olanda mateya na ye mama zo sakola place na sozali sozana kondima nzamba ko pambola yo nzamba ko bika ko bon nazali na ondima wana nazali na ondima na parce que na umeli 1 mois na ba pareil na nzoto lenza be ayoko sa grâce mama ya télévision ngape kotoyo na ngolu wana grâce wana na foi wana ozalaki nango merci nazaki ondima nanga ke oui nzela mama na kobika ndenge mama banda prier bongo na prier ngape na zo prier na samedi mataki nazaki na zo malobe banda obima te samedi na prier docteur tozaki na infirmier tozaki ni pembeni wana ba aide soignante wana na isonga bi prier mama sali na senti neti etuti ngai ba makambo so lo beza pena profondeur na ba passe onga na omona na ba ndenge nazali ndé na seki zui nanga numéro mama check na vaccine pour le zaki passer na check mama na mama vaccine ndenge ayako zui nanga numéro a solo na mama en tant que koloba na bando ko loba te mais koyoka ti baso mama na bando zoyoka na ndebe mama azwa téléphone ache journal nani docteur wana ko zwa téléphone ayo tanga na litoy mama bando prier pour nanga et maman bando prier pour ngai na moni pena ke prière mama pena atika ngate chaque temps bon même si biso trop bien ngaite mo mama bengi tozolandela yo na ba prière merci mama bando na ba prière je me suis avandi ka na temps mama prier to mama et maman to siti prière na 12h mama bonne na 12h mama na so miracle na salama na ndima kiti to koma 13h na satellite na toki na sati pena ke neti moi voix linge bima ngai na ba na ko yoka na ko sentir que moi bien na sali signe na bato bazaki wana na isi bango ba longola nga bason onga na moni bino moni yango te bato ngani nga bite prière mama sali pona nga na se sentir que na zapina à l'aise bato nga prière quand do solenga bineka na sona nzela téléphone senti déjà à l'aise il y a dit maman ngo numéro zanga bi numéro maman na benga c'est que les obiki bo prière maman déjà que na monde miracle salami surtout ngabi organiser miracle na la na ba télévision mais o komeni nga na mona on fait que biki yango penda na ninga solo na bi o balanda na télévision ba lobaka eza lokuta te o nga pena yo vivre eza pena ya solo ngodi nga ba pareil wana maman n'a senti que oui à l'aise na senti que pena à l'aise na mo pena bengi maman na nzela téléphone na bananga na zo misa mike na esi maman nga bina nzela ba prière au selenga maman merci na moni pena na komi koloba mouvement ba douleur na banda ko yoka na zo so pena te
et on moni maman bisinga ke tellement piqué aux a un problème na famille malade bela ki wana eza ba lié la famille maman esala kinga nzoto maline na koka ki ngote de maman bisinga et singo le Canada délivrance ya moni na romisa kité parce que prière à maman non epesinga na nzoto makasi ya moni azui billet na qui ça pona le Canada délivrance ndé na délivrance na moni pe ke na minute na za pepele bakam nange simbi na po na sali 10 ans na zo musala te na sala ke lo côté maman ata posi mata $20 $10 ça passe mais na za ne va pas mais na ba prière à maman ba bengai ba bisinga na minute fona banda musala qu'on a tel que na ko kende bongo te ya ona ngaki na kutana mama ya ngomoni nzambe pe za malamu nzamba za malamu na kwa sali pona nga na pesi ka merci na pesi na mama merci na ba prière ceux qui mama te en souper na zati. Gloire au Seigneur, grâce à Dieu. Maman héroïne. Et maman oui. Nzamba sali ya minene. Amen. Moi je sais ce que Dieu fait na kat na yo na yebi. Amen. Beaucoup de témoignages. On n'a rien à dire sur ça. Amen. Problème nini penza au détecta qui est pas maman mingi mingi. Tant qu'on va dire qu'on prie na téléphone. Ok, merci beaucoup Maman Witch. Na kulinga vraiment bainyo so bazala banda ku balandanga vraiment attentivement parce que et cause à la PK ou ils ont concerné yum landanga. Problème nango aya chasta kuta la famille na ye. Tant aye kuta la famille na ye wana eza oyo nganza ba révéla kinga. Wana kuta avant que ya luba makamususu. Tant aye kuta la famille na ye vu que amona bango kala bavanda ki ensemble. Problème là y plus est lié na famille à beau papa na ye kota beau papa famille à papa balobi que banda kenda Afrique d'ici ça fait 10 ans à sungara bangote à ça dit ça bangote maman ouais tu vraiment et le bataillon il y a des choses makamboza est belé pendant 10 ans kenda à sungara bangote à tindara elo côté mais ba yebite comment est-ce kazaki ko vivre azaki na musala te eloko mote me ba yina ye à cause ya 10 ans o ya sali katinda ka eloko te bazwa bondoki na bango batia ngo likolo na ye et tangu ya ye eloko se passa ki tangu avande moneza ka to vandi mama wechi tangu telemi mabele makolo na pionenge c'est ça la kana mabele voilà bazui kaka ba prêtre ya makolo na ye wana ya mabele nde bazwa ki yango mabele wana. Donc papa leki na ye moko aza vraiment mutu aza lié na sorcellerie ya makasi nde bakendaki nango na ndako anganga po ba travailler nzoto na ye po ba bomba ye ba lekite sacrifice ke asalelaka biso pe eloko te lokola tozwi makolo na ye eza vie na ye nde tozwi à partir lelo akoleka mbeka comme sacrifice alors yango eyaki kosala ke ya kome kobela tangu ya zongi atali famille amoni katali famille abaluki azongi tangu azongi nde sika malade bandaki alors tangu abandi kobela wana tangu abenginga kobenga oya benga kinga mbala moko molimo na nzamba souffle ngake nzoto na ye esprit na ye corps âme esprit eza lié na ndako abunganga et sika o ba papa lek ne ba memaki mabele na mabele en fait makolo na ye donc et sika oyo malade bandaki parce que batiake malade ya molili ya pema abanda koyoka ba pema izo mataki tiro mona asali kaka crise akufi o azalaki na ye bien problème nini mais pema kaka sala ke muta sali crise akufi ndeki ko sala ke akoka kisu ko vivre te sans que ba tie même ba oxygène akome ko vivre na ba oxygène na ba pareil na nzoto et tangu na bandi ko sambela pona ye nzamba lobila il faut nanu ko récupérer esprit na ye et sika bakenda kinango na bana ko sala prière ya récupération tangu na ju na récupérer esprit na ye nde eki ko sala ke ye akoma balamu et tant akoma ki bende na ebise non
il faut olongwa en Afrique du Sud oya parce que ça combat moko spirituel il faut balandela yo olobaka te ke ndenge mama sambela ki pona nga lokolo tiaki kondima obiki mais il faut balandela parce que ndongo za wana vie na yo eza na danger yango azalaki obligé ya kofuta bien et même ça zaki na mbongo te na ebise sala ne fisque effort ya koya pona lobiko na mama wechi soko ozo la pose ya lobiko en tout cas okoloba te ke nana mbongo te ebele ba obebisa ba mbongo da ba fitilité mazo ba koluka délivrance te mutu atana pose ya koluka nzambe okotala to koluka ne fisque moyen obima po ya koluka délivrance na yo etango ye tozwaki vraiment to ya kolande na délivrance en tout cas mama wechi ezalaki facilité ezalaki facile tozoka peda ke esprit ya papa leki na ye ezoloba la carte na ye po papa ne akufa esprit ya papa leki ezoloba la carte na ye ke biso tokanisaki ke yo kosunga biso lokola yo sunga biso te papa 10 ans okomona biso tokotika oteki yo kokufa kokota babede mais nzoka azalaki na ye kaka kotombe victime na 10 ans yango eloka bando osala mpe na Afrique du Sud yango ezalaki nango te nangi nabeta sete mpo na koloba we mama wechi mabota na biso lelo bato ebele bazo sibi ba conséquences ya babondoki ya mabota voilà balikelemba donc otia elika par exemple ke na mwana ndeko wana lokola bino bosalaka likelemba na bino na ndenge ya butu ke mwana onde face à lokola esclave mama weche ezala bato mosusu bakomisa bango ba esclave spirituellement okomona mutu akenda poto 30 ans 20 ans, 10 ans, maman wechi ata 100 francs retourner na compte ezalaka te. Okomona mutu azo sala musala me mongo na ye eloko osala ngo ezo yebana te. Nzoka eza na monde des esprits o babendaka mongo na ye spirituellement. Batia lokola esclave noko abela babengi yo. Ndeko abela babengi yo. Nyonso ko se passer na libota yo ndoko makobima lokola likondi. Ya kota charge de famille. Mais moko to ko ka côté mama wechi oyebi mabele ozo mona o mama bakoyi ko lakela bakoyi ko pambola yo kana mabele très bien mabele ozo mona mama wechi bakoyi ko bomba yo kana mabele yango ozo mona même atana banzela batebele mona ka babwaki mai babwaki na mabele eza ba mai ya bambasu eza ba mai ya ba malato bazo bwaki na bato mabele osomona mama wechi babwakeli bato ba maladi ebele comment ça fait-il mutakuta Afrique du Sud mais bajuye kaka na makolo na ye mabele bakena ngo na ndanga donc mabele travailler ki yango ememeli ba maladi na kata nzoto yango osomona bien aimé dans le Seigneur landanga malamu tango zolamuka na tongo avayo bi okitisa makolo na yo na se obima saka pona mabele eza secret na opesa yo amen saka pona mabele kobimaka mbangu te zwa possession loba mabele n'ordonne na yo na pesi yo ordre soki ko imposer eloko moko mabe pour détruire vie nanga pour malade zwanga to ngana kufa na bana nanga to na mobadi nanga mabele ordonne na yo malade bango zonga na bango retour à l'expéditeur mabele zala lipamboli po nanga mabele na source ya sengo po nanga et source ya malheur saka maloba voilà saka maloba bima pendant tolalaka bongo na yaka kolona butu aye kolona oyebi te o nini batielaki yo soki nzambe te mais maman angaka perdre vie na ye angaka perdre vie na ye lokola bablake à cause ya jalousie moko boye bakalisi betre abonga nzoka azokemba azovande pa muninga mais famille eninge bomba ye lelo bato ebele bazo négliger réclamation ok maman wechi réclamation ezali te existara ezali mama ou réclamation ezali soko tali même ata histoire ya na Marc 10 histoire à Bartimée Bartimée botamine bien Bartimée comment Bartimée la kisi fils honorable donc moi na ça na honneur mais au lieu Bartimée à vivre honneur ya kombo na ye Bartimée à vivre humiliation et ana batu mususu kat na ye amema grandeur kat na ye zamba imposa libala ya malonga kat na ye zamba imposa toko mais soko tali mama wati ba batu bazo vivre mama zo bika yango te pour réclamation ezali donc azo vivre yo eza ya ye te muta bala bokasi muta zo seka na kata
bana souffrance humiliation akokata ko sepena mobali yangote mutakenda poto ko beta tolo ke yana ngana poto meta $10 ozwaka te mais ata $20 ya yango ata ko somba ta le pango ezate mutuka le solonga la sala 30 ans na poto mais rien ne marche parce que ata réclamer quelque part que yata te poto akosala lokote yango mona mama wetu ata muto pese $100,000 yango yo et ça ça nango lokote mama tellement azalié voilà akosa nango lokote bien aimé la réclamation existe tala vie ozombe neza vie na yo te bâtiment vivre vie il y a humiliation vie ya kosenga o eza vie na te mama wetu bato vivre na vie ya banyongo okoma na banyongo okoma na ba dépression ozoto na banyongo euti wapi parce que bapesa yo vie o eza vie na yo là mais au moins suka likamango fait katala fait suka kana voilà soit likamango fait créer les cas fait créer les cas problème à côté de commerce mo compliqué à Zimbabwe compliqué parce qu'il est réclamé à koki ko mata jamais na hauteur père c'est ça encore ça le lot mon côté to mona mutake libala malamu mais mona suka faut divorce fazonga kana ndaka baboti na yo soit azala une femme seule yo muto ozolanda biso da concerné na makambo tozoloba awa eza yo maman ye ko témoigner ay ko pesa nzambe na ye grâce à Dieu na nzamba saleli alléluia maman wetu eza na bato ebele bazopela ba malade o ba boakeli bango ya ko boakela omona yo po yaki awa depuis yaki na Afrique ozonga poto malade to yo za na mboka na biso na Afrique awa malade sike ute ye balaka te ba pema pamba makolo ko vimba o likambo bibomo ke bimaki nga mebe koma evindi sanga makolo bien aimé o koma la ba hypertension ba tension avant l'âge et uti wapi pour nani ozo subir conséquences à réclamation moko boye yo muto ozo la nanga o ezake malade des autres tungisa yo malade ane umeli esali ba ne o batia ba myom libume vimbaka makole vimbaka bien aimé toyebi bino nzambe moma yango ya koluka nzambe bible ezoloba chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve et invoque-le tandis qu'il est prêt eza moma ya koluka nzambe yaka na ba problème na yo mama héroïne akoyamba mutu nyonso to yambaka mutu nyonso yo isifi tia kondima mwana mwasi ataki kondima na ye nde pakutani na nzambe soki yo tie kondima na likambu na yo okomona pe le boko nzambe ko se manifester alors na bengisi mutu nyonso oyebi ke famille ekombataka yo oza lié na bondo kalibota oza réclamer malade tundisaka yo problème akobota problème libala o ba mari de nuit ba masque de vieillesse oza na posa ko contacter nga numéro zali plus 243 80 84 35 848. Pour répéter plus 243 80 84 35 848. Numéro ya prophétesse héroïne Zawana benga pour na kano sozalango. Je sais que Zamba kozanga te ko kangola bato. Merci beaucoup maman ba Egler. Merci Nderonangai vraiment kangama na nzambe wana. Vous savez ce qui délivrance ba batela ngo hein. Ezate ki basali o délivrance so za ki pe mutu musolo ba aloka na biki na Afrique ici na yana nga disote. Mais comme nzamba simbe motema no kichoye oyo zui wana batela yango. Yeba ki monde des ténèbres kota botata na ba fungo déjà mis balobi ya biki keba ko fungola ba porte te makamone ko kipe ko zonga. Quoi on se dit là ta vie à prière tambola na banzambe na yebi ke mama Elohim apesio ba inscription ebele apesio ligne ya bonzambe na yebi ke okobatela yango okomi na Afrique du Sud kozanga te ko benga mama no fils kata na semaine une fois bo sambela rapona kokolisa foi chrétienne na yo et aux allons vraiment malade mais maman Elohim comme Dieu a fait grâce comme c'est grâce à Dieu toi yembatan to komisa tanzamba tambo faut to komisa ye mama to komisa yo tindi kantik to komisa ye parce que c'est grâce à Dieu la ligue le mission ici là bon yes parce que c'est grâce à Dieu yes so nzamba saleli mutu esengeli mutu akomisa nzamba boyebi soki bato ba gagner ba promotion na musala ba kenda ba bar alléluia ba hotel ba ke ba délire mais biso ya biso to oh Jésus yes nalingi to yemba nzembo nalingaka nzembo mingi alléluia parce que nzembo ememaka nga na dimension ya koluka nzambe makasi osali okobi kaka na moment oyo toza yes alléluia Yahweh Yahweh
Oh Jésus. Yahweh, Yahweh, nous venons à toi. Oh, nous venons à toi, Jésus. Oh, Yahweh, 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 Rabachea, Yahweh, Yahweh, nous venons, au nom de ma famille, Jésus me voici. Alléluia. Au nom de ma nation, Jésus me voici. Tanga inatiki nyonso na yawa koluka yo, nous venons à toi. Motema mobimba na memeli yo yango yo, nous venons à toi. Kolela motema na memeli yo yango yo, nous venons à toi. Mapasi na ngai na memeli yo yango yo, nous venons. Sauve motema na nga sanduka makambo. S'il te plaît, motema na nga sanduka kwa mile. Oshaya, merci Seigneur. S'il te plaît, ma bala malonga yo bombela banane. Jésus, Yeshua, ma visage ngene yo bombela banane. Alléluia. Et bambongo na banke yo bombela banane. Oshaya, yes. Alléluia, Lola, tombe manao, nous faisons la voix, Seigneur. Nous te disons, nous te rendons grâce à Dieu. Nous venons en toi, Jésus. 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 Yes, Seigneur Saint-Esprit. Sois touché, sois touché, reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Yo mari de lui tungisa yo. Reçois la guérison dans le nom de Jésus-Christ. Yo mutozaka kobota. Yamamba na kombo na Yesu. Yo libale tungisa kayo. Yamali bala na kombo na Yesu. Même na met hôpital. Et si kozo landanga, non dit reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci grâce à Dieu. Chaîne chez Bisso Télévision, Facebook chez Bisso TV, YouTube chez Bisso TV, WhatsApp plus 243 97 35 88 380. Notre adresse, première porte Fikine, village Bracongo, dans la commune de Limete.